bande bazola na biso bande ko pe le roba moninga na chemise la bonne semence bostra eza manière lolengeni ya kolakisa ke tozo soutenir maman Charmi bostra bameko pe papa bostra bameko toza ba chrétien na moment ya pasi esengeli kotalisa bolingo na biso kosunga bande ko na biso na kotalisa bango bolingo ke tolingaka bango ndenge bible ezoloba ke Jésus azoba ke nazalaki na prison boya kotalanga te nazalaki na pasi boya kotalanga te ndeko no aza na bakomba aza na pasi elakisi kotémoigner bolingo na yo envers ndeko na yo ki aza na pasi na bakomba totalisi pasteur Charles Bostra Bameko bolingo na biso toza na ye nous sommes de cœur avec lui et pe na maman Charmi nzamba lola abatela bango pe alongisa bango na bakomba oyo bazadi na yango. Jésus-Christ gagne toujours, tout va bien avec Jésus-Christ. Papa Max. Merci Nanzambo ya Sunginga. J'étais sérieusement malade pendant un long moment. Mais la prière na bino nzamba sali était totel ma peto continuer course. Wana tozana na sena moi oyo. Nana nzembo mona lila kanzambe kanisa ngai. Na banzambe kanisa nga chaque Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci. Nous avons de partout. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta. Si bananto ya kolobake nzamba boto croyez, biso soit na mansa zo se biso et donc on a pasteur Feza Missia. La bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, un affilo moko ya motema ya vivence de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya kolobake nzamba boto croyez biso soit na manso azo saïda biso excusez tozali na émission na biso qui est la vérité tozali na moko ya ba kulutu Papa Max Menga, ok, boyebi très bien, qui s'est bon tamé dans maloba lelo concernant le sujet belin et aux salam en église. Corps dit Christ bien-aimé dans le Seigneur. Donc tout ça na Papa Max. En tout cas, on a opé c'est une beauté avant que na koba koba. Shalom Papa Max. Shalom de Calvin Beya, shalom na libota bana Nzambe, oyo nyonso azuli baku. Yona na biso na ngonga oyo tikete Nzamba za lokumo, Nzambe apesa biso mayele nzamba apesa biso bwanya toloba biloba lobate otokoloba ezala makambo yo ekobondo mitema na bango pe na pesi merci na nzambe oyo asunginga. J'étais sérieusement malade pendant un long moment mais la prière na bino nzamba sali était totelema pe to continuer course wana tozana na sena moi oyo. En tout cas merci Papa Max, tu étais sérieusement malade papa. Tout cas c'est encore cette fois-ci au bien qui vraiment cassé. Donc ce qui nous a metté mais Papa Max est retombé dans son nom on a dépassé au niveau kufa entre la vie et la mort. Moi je me suis demandé ça va effet ya poison au que ba tchela ki yo wana et pas ba pasteur et pas ba musicien to yebite so ba na ba tchela ki yo poison parce que ça qui empoisonné yo na maman. Moi sinon maman tilelo akina est sur le traitement mais au coma qui na état mon critique papa na yo mo kuma ko banisa yo niveau beleli papa terrassé par la maladie nzamba bikso na liwa ezanini non bolamu efutaka te nzamba yebi que apesa biso mokumba munene ko bokola les enfants en situation difficile et nzamba yebi que mission ezana no mulai c'est comme ça que roye kondima te c'est vrai, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Nous sommes de pèlerins sur cette terre des hommes. Mais nous avons une mission. Où il y a mission. Il y a accompagnement dans la réception des enfants en situation difficile. Nous avons 4 ans. À niveau orphelinat, nous avons mineur 17 ans, et comme nous avons 7 mois, nous avons imposé et nous avons et dans sa souveraineté, dans son amour, il s'est dit non, moi, je on a payé merci. Merci beaucoup, Koloto Papa Max. Nandenge nzamba lola biso na liwa. Avant que tu na mosuno ya masolo na biso Papa Max, benga bande bazola na biso, bande ko pe le roba moninga na chemise, la bonne semence bostra. Eza manière lolengeni ya kolakisa ke tozo soutenir maman Charmi Bostra Bameko pe papa Bostra Bameko toza ba chrétien na moment ya pasi esengeli kotalisa bolingo na biso kosunga bande ko na biso na kotalisa bango bolingo ke tolingaka bango ndenge bible ezoloba ke Jésus azoba ke nazalaki na prison boya kotalanga te nazalaki na pasi boya kotalanga te ndeko no aza na bakomba aza na pasi elakisi kotémoigner bolingo na yo envers
ndeko na yo qui a dans la passe na ba combat total ici pasteur Charles Bostra Bameko boningo na biso tozana ye nous sommes de cœur avec lui et pe na maman Charmine nzama lola abatela bango pe alongisa bango na ba combat oyo bazadi na yango. Jésus-Christ gagne toujours, tout va bien avec Jésus-Christ. Papa Max Mbenga oyo ki sango ute o benga kinga kutu par rapport à la vidéo, mon publication, émission, bazo sala na komo ya pasteur Charles Bostra Bameko, papa opeke aye oyebi très bien, yé pas yebio, une fois to ya rotala yo na ofenina na partage ton pain et des cas qui bien makasi, koyoka sango ya bongo, pona mosa na nzambo que yo po yebi très bien, bozo un peu ya rosolo là. Réaction no eko za la ndenge papa ozwa ki en tango yo ka ki nalingi d'abord nalingi yamba ko répondre à question wana nalingi na pesa nzambe merci na pesa yo merci na pesa la grande famille partage ton pas avec celui qui a faim où ils allaient structure munene ezali ko kamba les enfants en situation difficile oto bokolaka bana mokili bwaka bana mokili sundola et Nzambe atiaki kati nanga fardo ya kozongi la classe. Nakena kotanga koyekola comment vivre na bana wana. Comment accompagner les enfants en situation difficile. Tabaka les enfants en situation difficile kati na yango tozana orphelin, tozana enfant dit sorcier, tozana enfant vivant avec handicap, il y a toute une typologie. Bongo na zongi la classe ko yekola musala wana. Et samedi au Tikoleka, nous avons défendre la mémoire dans un travail social et pas qui accompagnement et réinsertion sociale des enfants en situation difficile par l'ONG Partage ton pas avec celui qui a faim devant des éminents professeurs locaux la Pindi. Il y a INTES, ISP Gombe, locaux la professeur William Balanda, chef de travaux et doctorant en sociologie Mpechi Kazimir. Nzamba sepele ki mokoloana Akumi Sama et après ce qui biso mention grande distinction. Voilà pourquoi na ina pesa nzambe merci na pesa yo merci na pesa merci na libota bana nzambe o balanda kabiso o basunga kabiso na musala o tozo sala lelo zomo na batomba o na musala o lelo komi nango changa yango lelo désordre koti yango lelo mbilinga koti yango lelo manipulation koti yango lelo escroquerie côté bato bosaniete. Il y a toute une université, toute une institution où ils allaient former des assistants sociaux, où ils allaient talisa bato comment vivre avec ses enfants, comment les accompagner. Chaque enfant a un type d'accompagnement, accompagnement ils allaient identité, accompagnement ils allaient spécifique, accompagnement ils allaient particulier. Yango mon roke norfelam mususuboye okutiba no mona bango elengite okutibana bilongi migugu okutibana ne parfois memaï kaka na pasi na motema mais tu n'as pas envie de l'approcher ozana poso memaïte okomona bana salité bana mbindo soko landeli omona été ben filtré baza ben intrus baza des gens qui n'ont pas appris cette profession là na kasi bandeko baza na poto baby rôle assistant social dans la société. C'est dommage que dans Canabiso, Dieu nous a qualifiés comme véritablement un assistant social. Tous alliés nous en apôtres, tous en Kinshasa, aux accueillis dans le secteur social, il y a ONG, il y a fondation. Moi, je suis le mouquet dans la classe, je suis sungana pour être Moussa dans Zambé Kende Liboso. Bano tobengi les enfants en situation difficile, bazali bana loko la bana nyonsoto. Bango pona bango malheureusement se retrouver na balabala, bazali abandonné. Nous avons des enfants parfois qui ne connaissent ni papa ni maman. Tozana bana oyo baboti bakufi famille botoli biloko, tozana bana oyo ba église, certaines églises, ba prophète ba taxé bango ba sorcier et bana bazana balabala. Bana bazali na balabala. Mais au moment biso ba tozo vana na bango totalité kati na bana wana ba talent ezali ba capacité ezali ba potentialité ezali même ce que mba elekete tozana bano ba bimi ba les premiers na année scolaire 2022-2023 donc fait dans la biso ba ki bana balabala et na bango na trois bana wana mi balé ba bi ni tata ni mama
Baki bana balabala, mais lorsque nous les avons récupérés, ton zamba pesibiso bango, tu accompagné bango, selon kaya moko na moko, il est le bana wana, bazali ko émerger, bana wana neti sikobwe, ba oya tongo basi bazongi ba oya midi ba na classe, bazo vivre lokola bana nyonso tout, bazu esengo, bazu qui c'est pas que nous avons de moyens, mais nous avons compris que ça na biloko oyo et c'est que na biso ko pesa bana wana, okomona biso na balabala te. Pour nous exposer bana pour nous senga au moment la biso ba biste ko exposer bana pour nous senga nous passons dans les médias neti boye ndeko ya mawa oh monete non na sengeli ko sunga parce que Bible dit la religion puis la religion celle consiste à aider les orphelins et les veuves ndeko za convaincu mais iko sunga iko tia liboko gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Na comment même ko kima ba média pour nous relobérer les kamboya ya bana na orphelin puisque pour certains comme le la shida et comme le la moi cop mo alors et comment on salanga soni mais na lobby par rapport ya mémoire toti ko sala auto lobby accompagnement et réinsertion sociale des enfants en situation difficile par l'ONG Partage ton pas avec celui qui a faim on nzamba sel songola ko ya kokamba. Merci Nabino Bozana Poto. Merci Nabino Bozana Kinshasa, merci Anande Calvin pour na fardo wana, pour ndenge bozali ko mema musala oyo. Yango nzamba mona kete amoni motema na biso, nzamba ye ko honorer biso. Nzambe akiti asepelisa biso, apesi biso mayele, apesi biso boanya devant des éminents professeurs universitaires abino. Ces garçons méritent une grande distinction. Et tu peux Nzambe, merci pour la confiance Nabino. Bon le mettez qu'au bon de la bonne orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim au bisotozo kamba. Et nous le faisons avec vous. C'est vrai, nous avons la vision, mais vous avez la provision. N'attendez pas que je passe dans une émission pour que yo au pambo là-bas. Si Nzamba tio na mute, mo pambo la bango, o sala bango bolamo, ticket Nzamba lola mona yo, ticket Nzamba lola kanisa yo. Dans la phase de rentrée scolaire, il y a des enfants qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore commencé. Il y a un enfant qui doit aller dans un centre professionnel pour handicapés physiques. Tout ce là, c'est la formation spéciale. Il y a un autre enfant aussi, il faut que ça la formation spéciale, mais il y a un sérieux problème de moyens. Mais nous croyons que Nzambe, Azana Batunaï, ou Atia pas, ou comprenant que et cette catégorie d'enfants, puisqu'ils n'ont pas demandé de venir au monde, ils ont mérité sort bazan en côté. Et si Dieu vous convainc, si le Saint-Esprit vous touche, si le Saint-Esprit vous interpelle, si quelqu'un n'a pas un partenaire pour que lobby bana wana bazali. Moi j'étais malade, j'étais sérieusement malade, j'étais mourant, mais Moussala Ngetikala. Donc ce n'est pas mon histoire. Et c'est l'eau nangate, et c'est bord nangate. Donc, c'est vrai, Dieu a donné la vision, mais ndemso tolinga ko kumbela ezali loko abisonyo naza la te na kufa to nzamba pe naza na bomoi musala o esengele kufa te to fungola yango pour que bana na baza bana nzambe baza bana ya max baza bana yo baza bana bande konyoso to bazolanda biso faisons ce que nous pouvons faire pour que bana na ba se retrouver bayo que seng ba mona ete tozali bana lokola bana nyonso to. Voilà le Calvin. Je reviens maintenant à ta question. Oh tuninga ya Pasteur Bosra, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, tous les gens c'est que c'est dit, mais nga na kanisa kaite sur dossier dans la justice, na nga su kolobate. Nga sur dossier dans la justice, na nga justice ça musana e, tous les bana nzambe, nous sommes en train de prier. Nous savons que la justice élève une nation et justice ça musana, ce n'est qu'après tant que verdict et koyebana, dans ce moment-là nous pourrions dire un mot. En tout cas, merci beaucoup, frère Max Menga. Félicitations d'abord. Hein, aussi, c'est le troisième diplôme. Oui, Azali, c'est pour la troisième fois. Dans les cas, ça m'a permis dans les Caraïbes, dans l'Institut pédagogique national, à l'époque comme Mobutu, qui hyper les lots comme Université pédagogique nationale. Déjà en 1999, j'étais licencié en anglais. En 2016, j'étais licencié en animation culturelle dans l'Institut national des arts, dans le sigle. Et cette année, aussi, ça, je suis licencié par la grâce de Dieu dans l'Institut national du travail social. Et je compte maintenant faire ma thèse. Je suis en train de réfléchir pour que dans la thèse d'Anga na Libanda Mboka. Et j'espère que Nzambe a obtenu des langues partenaires, des hommes, des femmes de bonne volonté au Barsunganga pour que dans la bourse, dans la troisième cycle Langa, la poto, il a se spécialisé dans le domaine toujours au Nazaïnango.
accompagnement, réinsertion des enfants en situation difficile. Donc, champ d'action nanga ti mokolo Yesu, akozonga ti mokolo Nzamba osepela benganga, na lingi na tika na domaine accompagnement na réinsertion des enfants en situation difficile. Je me suis rendu compte que ban ebele baza victime ya makambo ebele bano tozomo na balabala bazola na balabala. C'est pas normal, puis na tuna quand même na l'église. Quelle est la mission de l'église? Au moins, mais c'est aussi notre mission. Nous sommes là à campagne. Tout quand on se rappelle, campagne pour la ce sont les âmes du Seigneur. Nous sommes là à partage ton père orphelinat. Moi, je suis là, mais Nzambe, moi, je suis là balabala. Oki mwana ndenga zote mo ba oba pas na biso. Oki mwana ndenga zo sambe lobi Nzambe batima lo batote. Tozana mwana bota na kombo. Azalelo na 7 ans. Une très jolie fille. Une très jolie fille. Azena balabala. Kuna na ngaliema. Utali mwana kitoko pembe okakola na nini. Mais mwana azena balabala. Etango bandeko ya tribunal pour enfants. Yangaliema babenga biso pona mwana no teli mwana. Yumuzotu no mwana oti na balabala. Mais lelo so moni mwana wana. Mutu nyonso to mona ka photo. Azana posa mwana wana. Mutu nyonso azana besoin. Na seki na be église to telema. To sunga bana wana. Pas seulement l'orphelinat partage ton pain. Et aux la Bible, aux la mbokani, tous sunga bana wana. Ils ont des potentialités, ils ont des capacités. Bon mérité boyete. Tala moi noyo. Abimet premier pan abiso na 89%. Asi na balabala. 89% a passé le lot 3e. Asi ki na balabala. Mettons na tali résultats scolaires. Oh. Moi na oti na balabala 89% na lela. Donc, l'élo évangélisation est au monde, l'élo ministère. Les gens pensent que tout a bien à la pasteur. Tout a bien à la pasteur. Moi, les gens m'appellent parfois pasteur. Même si je suis pasteur. Je suis assistant social, je suis enseignant, je suis animateur, je suis pasteur. Mais je comprends que le ministère nanga, on zamba pe singezali accompagnement et réinsertion sociale des enfants en situation difficile. Et la kangami na yango, na sala yango, ndenge nzamba zolinga na ba moyen nzamba zo pesa. Et je crois comme les âmes sont en Zambé, nous avons commis monisa. Aujourd'hui, quand je vois Balokoba Christine, le loba va s'épanouir, 5e coupé couture, moi dans une complexité, à ce que les classes, le corps tout toi qui est dans la classe, dans un téléphone naïe, ses habits viennent aussi dans l'orphelinat, koya kota là et pour moi c'est une fierté. Il y a beaucoup de gens qui ont zappé na musala oyo. Orphelinat de Tobengaka, ezaka ko liana ko melana ko lalate. Il y a beaucoup d'éléments. Yo mo batu muso sel orphelinat azali na ba mbongo mais na kena na orphelinat na structure mo yebane munini ana mboko eza quelque part batu ebele ba yebi yango mettons na koti na talon na miso molimo na talon na miso comme assistance sociale Nathalie que non il y a quelque chose qui manque et pas ya bana wana. Voilà pourquoi c'est important bazo ka assistance sociale de assistance sociaux base à cadre na structure wana pour bango ba yebi comment quoi ouvrir ba nozo tia. Comment quoi accompagner Banawana? Il y a des techniques, il y a des stratégies. Et puis, avant l'accompagnement, il y a quelque chose au Sengelo Sala. Il y a des préalables pour accompagner Moutou. Mais tous ont la classe. Mais ils ont bien voté. Aussi au PC Pondou, au PC Matembele, avec des classes. Au moins, au tel cas, moi, je suis migugu. Moi, je suis fatigué. Pour même bilobi, ajouter à la fois la connaissance. C'est ce que nous avons fait. Tolingi Lelo. Tout tient un peu de service à l'Ibota dans Zambé. Quel que soit Mboko Zali, quel que soit Siko Zali. Si vous avez besoin d'expertise, vous avez besoin peut-être de poser la vision. Il y a quoi voir dans le secteur social, nous avons Zali. Nous avons le mouton dans ma PC biso. Nous avons ensemble pour que la structure na biso et élément pekende liboso. Ok, merci beaucoup Papa Maxime. La question est la suivante. Ban bakomi ke baninga na bango bazo kota bango na orphelinat. Mais liboso bana ya orphelinat papa ezali ke ban document boye bakoza na baninga te, bakolo ba français te, bakolo otanga te. Mais pas non eza bongo te tomoni bana bazo tanga, bazo ba français bien. Baza mayele bazo bima ba premier na classe pe baninga na bango bazo kotala bango bazo mona bango on dirait baza ba orphelinat to ba orphelinat. Mais c'est le travail que nous avons fait. C'est ça, c'est ce que je dis. Travail on a yambi so salaki. Donc la Bible dit ajouter à la fois la connaissance. Tout le monde qui était pour aller on ne s'improvise pas médecin. On ne s'improvise pas animateur. On ne s'improvise pas économiste ou bien juriste.
il faut yekola yango. Ça va que to bandaki musala, mais to comprenez que te quatre nabiso balaki les alaki, quatre nabiso ba insuffisance les alaki. Voilà pourquoi to zo qui décision que de kotanga. Il y a des stratégies d'accompagnement. Ezali, ba technique ezali pour nous accompagner mutu. Ezali la méthodologie. Il y a des choses qui doivent être faites, mais ce qu'on y est bien goûté. Et en biso to yokolo na classe, to zumaye to yokolo na classe, to même on orphelinat partage ton pas. Là c'est vrai, nous n'avons pas la prétention d'être arrivés, mais quand moi mon que to sal, o bando okabela biso, to zo tiango n'est pas na service et conséquence bana bazali pas. Quel est le résultat? Bana bazali épanoui. Bana bazali épanoui, bana ba vivre transformation, changement total. Moi na sous na complexité. Baninga bango classe ba hotel la bango, bazolia bazo mela, bazo vivre ensemble et bango na kati orphelinat. Biso eza yaya, ezali leki, ils vivent en famille, kuna eza famille. Yo to benga la grande famille partage, kuna eza famille. Yaya azali leki azali, era otangeza, era repos ezali, et ya kotambola na bana ezali, na ba vacances boye, ne to de vacances, il y a des familles qui nous aiment, bana bakenda pe ba congé. Par rapport à Kambolobi enfant 10 sorciers. Les deux phénomènes oyo et panzi mabala et panzi mboka et puis on remarqué que généralement bano bazo benga enfant 10 sorciers et za bana mbanda tatala mabamba kaboni maman qui est na gauche papa qui est na droite moko na moko abali et ba famille recomposée wana c'est là où maintenant zomona mingi kunoka ndoki mais moi na o Max aboti moi na o Mado aboti moi na Françoise jamais ba benga ndoki aza moi na noko yaki ndoki aza moi tata moi sa yaki bango zo benga ba ndoki moi na soka za tetu so parfois moi na yoka kate aza mutu makasi pona bango ba symptômes yango ba zo benga moi na azali ndoki alors au moins moi na azali marginalisé moi na comme discriminé moi na donc ba pimeli affection suka salani abimi na ye mususu ko beta ye tellement ko beteleki makasi. Moi je connais un enfant na kenan orphelinat moko tant qu'on a taliban na bonabi permettez je vais causer avec cet enfant na soina mwana wana abitema ko betelekaki makasi torture elekaki makasi mwana se nandi makana zandoki pona sabati kanga bazo ba bougie bazikise bama bouger na mutu tongola mwana. Je demande aux hommes de Dieu qui nous suivent en ces moments, hein? Non, ne faisons pas des choses comme ça. Quelle délivrance va bouger? Quelle délivrance va tongola mwana ben enfant 10 sorciers. Savoir lelo de manière scientifique on dit makindo quitté par exemple pas na biso de manière scientifique on dit makindo quitté mais biso. Lorsque nous accompagnons les enfants, c'est vrai que nous avons un accompagnement psychosocial. Mais même la mémoire, Nathalie Saki, professeur était aujourd'hui, même si le monde scientifique ne reconnaît pas cela, il est plus qu'important parfois. Tout ça, il n'a pas un accompagnement spirituel. Pour moi, nous avons des gens qui sont balabala. Vina qui a kosenga, kabelanga, pesanga. Kabelanga pesanga biloko muso ba pesa qui peut biloko mabe ba envoûta yango pe. Alors un enfant comme ça hormis accompagnement psychosocial a besoin de accompagnement spirituel. Ça joue un rôle important pour qu'il y ait équilibre. Merci beaucoup papa Maximenga. Nabanoko bazo landa biso bana mingi orphelinat badana éducation ratée. Yo sali le lengeni ne pona ke bano baza bien éduqué. Boza na programme précis na orphelinat, era kosakana, era okende kotala baninga, era ya prière, era ya méditation, era ya kotanga. O sali lengeni papa Max et pas noezo yonete orphelinat te. Oroya bo au monde on dirait que yonne papa propre na bango. Ce qui ba betelo lisolo te ke ezali ba orphelin to ba orpheline okondimate. Oui, les gens pensent que biso to bonga, biso to kuma, ils ont aucun principe. Tu vois, les gens qui structure ming orphelinat, batouati kabana salité, bana mbindo, bana akala betoko, pour ba yoke la bango mawa. Tu vois. Alors, médiocrité wanande o biso ba ki to boy yango. Ngai ndenge to vivaka, biso pesaka max c'est un travail en équipe. Biso nde to vivana ba to yebisa ba ne loko liboso. A les orphelinats.
to longola bango na mutu puisque moi na sobe que na orphelinat vie ngaza na orphelinat nga to biso awa atako to koma na mur orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim mais to longola na mitu na bango awa eza ndaku lokola ndaku nyonso awa eza l'orphelinat te to longola yango et puis tango mwana zoya bien que je évite kolobango pour na pesa pe bato posa kotanga classe ko la travail social ezali science lokola droit science lokola économie science lokola ba discipline nyonso to mais l'un des moyens ya ko dénicher ya ko découvrir type d'accompagnement à moi nezali na nzela entretien l'entretien s'avère indispensable pour l'accompagnement d'un enfant en situation difficile. Entretien. Koyoka mwana, ko solo la mwana. C'est vrai qu'il y a aussi une typologie d'entretien. Wana on peut ça to posa, peut-être dans un séminaire on va ko inviter biso motalingi to échanger to yebi pe nyonso tout mais moi muke to yebi to ko changer. Nanzela entretien na ba ke moi noyo a un tel problème. Alors par rapport à problème na yebi traitement nini nga na opesa ye lo lingi ni nga na sey ko vivre na mwana o mwana na vivaka na selon problème na ye alors tant qu'on a découvert mwana dans un problème ya boy ils ont encore le médecin peut d'ailleurs biso ba assistants sociaux ba benga biso pe ba médecin médecin social tant obela mutu obela ma songo pakala tant que l'hôpital mais munga nga consulter ce n'est qu'après diagnostic ne munga nga osalani a opesa au traitement selon maladie o ya kutika tlanzoto na yo comme je le disais biso to longwa na mutu ya bana ke mwana zorfela to chassa yango alors to zo bango lokola bana biso to boti bato ebele bazana ba centre basala awa ba zo bana ka borfela ba zo bana lokola enfant abandonné a zo bana lokola bazoka lokola lokote musu zo bana lokola business la cop yango mona mingi ko ba business cop comment cop c'est non quand je dis cop eza cop non bazui ba mususu mobo ya m'appelle mission awa azana tan orphelinat ngo ezala raté centre ngo pe ezala raté bango suka ba oki bato ba oya bazui bana banoko bana batata mwasi bana ba papa kulutu ba sangisi bango et au moins na kati ya beaucoup de pasteurs bazo sala yango azana na siège des actes bango bazon le la cop et pour mona bango balingi TV mingi ko yaka yango ngai. C'est plus que tu me poses des questions. Comment yoka son na passé na média pour parler manaoka ngo soni po batondi na ba TV. Ba mususu tozo mona ba yebi ba circuit ya mbongo. Olanda le film. Ba mususu ba yebi circuit ya mbongo aye. Akangi mo ba photo boye. Akeko laksa côté mbongo bimara. Tala biso awa, tala orphelinat mamona mbwa. Tala bana oyo, bokela bango ma. Ya yebi eza cop. Yo mona ko sala don. Badon mingi pe denga lobango na TVT na je le dis quand même poto sungala mususa yebi circuit mbongo ezala aye pa na suna moi ne na mona mama moko aye pa na biso na boy aye te na lobango te c'est pour dire que tout ça la musala bien yana baka j'aime la caméra du ciel. Oui, caméra du ciel, la caméra du ciel. La caméra du ciel voit même dans les noirs. J'aime ça. Moi j'aime des gens qui non, et ça on peut m'abêter. Bato mususu asali alinga justifier yango bamona réellement est-ce que donc on est comment que c'est ka songolo paka la gloire à Dieu mais ça peine ba mususu comme cop comme business na sala boye tana osabo pona zwa nini pour efouter la ngato yebi bango il y a des gens qui n'avaient pas ambition en savoir orphelinat mais ba luki to tika to kenela wana bamona biso boye eza problème ba ona nzambe alors c'est pour dire que bano tozali ko encadrer tozali ko tozo bango lokola bana na biso si uzu bango lokola bana na yo olisa bango matembelezanga ezanga mafuta te tu sais pourquoi biso ça qui orphelinat na kena na orphelinat moko eza awa nini awa ka soki na kasabu su na matonge c'était un samedi na ce qui émission tout le monde kabelinga $200 na bité 200 nga pena ke lokaba papa na $200 yanga ba kabelingai ni mission na salaka na binga pena ko semi na kota na orphelinat bona tout la kota bango bati ba costume ba cravate bien habillé na tala bana mbindo na pousse bana solo bana luchu nkela tala bime mais mo bango makaiba ba costume bien habillé comme des patrons na biba ndeko boya nana na bi ndeko utabi no monde bolati botala bana oyo et puis vous pouvez savoir que ta foufou et le foufou moya boy
Et puis le moment tembele ngo zanga mungu za kingandi papa. Et puis bino bo structure mune bo sera ba do ebelé. Pourquoi faire des choses comme ça? Na tika na bomoni na ina mwa 200 o yanga moko. Na yela bino me bande ko na pesa bino te. Même si bango bozaba aventurier. C'est depuis ce jour-là nous avons décision ça leur finir. On a l'intention au salaté. Nga boule na ngeza ki ke na ye a to pesi badon, to pesi badon. Les gens qui nous font confiance à tinde loro na ye, to que to pesi, to filmer, to sani, to tinde li amona à cause ya ba déception papa. Biso tozo zo badonta. Tozo peut-être ba miette. Moi je connais des structures na mboko yo. O bazo zo biloko ebele. Ba l'accès bino peut-être oh 55 enfants. Mais bana 55 enfants, bana 500 Bon bazaka na bana 5. Bazu bana koto ba 500 et puis au coup à la tête un pasteur. Au coup à la tête un pasteur. Mais Alexis Bino qui a 55 enfants. Mais dans 55 il y a bana ba kuna ka 5. 5 ans la bi que ah maman nzuku d'ailleurs tala biso lelo. Comme maman nzuku de Zoya, maman ba se ba bengi bana ba ye. Dès que vous pesi mu Congo Nabi maman mususu pas que na ko sala donne orphelinat quelque part. Aïe ba chemise papa pesi bango. Aleki se kaka mikolo. Bu maman nga zongi lisusu. Abina lina yeba ni bana balata ka ba chemise na ko pesa wana. Ka ba chemise ngona ko pesa bana balata ngo. Alvin bakambi simbi mutu. Nzoka toka maman na pesi mu Congo. Ba biloko ebima nango ekenda yango ba tebele le resu bana posa ko salisa ta. Tokomo kembo vani pena bomona suka les athées ni les athées pona ni mitema bato vimbi mitema bato na posa ko salisa mais les gens se sont rendus compte que biloko ngo zo ekota ezobima ezobima tu vois le problème yango na zai ko encourager na bato bozan orphelin na bino bozan na bino bon luka une assistance sociale. C'est très important boluka bato na poto babi valeur assistance sociale. Boluka assistance sociale za formé qualifié azala pe mona nzambe ozelo mo bien. Ya mi balé tous bana lokola babiloka copité. Tous ba lokola en tout cas et pas na biso. Moi na terme wana orphelin qui ngandi ezalate. Ça va d'après la science, net école la classe on les appelle des enfants en situation difficile. Mais biso nous disons que ces enfants ne sont pas en situation difficile. Baza lokola bananga, ba lokola bana na yo, bana ndeko azola na biso to zui bango bongo. To kabela bango biloko bien. To tina bango ba classe ya bien. Papa biso chaque samedi na signa bakaya bana. Na si prena bango na kena l'école. Na epenza bolwa tata propre na bino tala bani na bana nga. Yo tata na bango ngai tata na bango. Na côté dans tala et moi natanga mona boy papa qui école tu vois papa qui école tango zonga na donc to sala ka donc accompagnement vraiment au vrai sens du mot sous moi na beli ba ke pas hôpital docteur puis toi ça docteur te que moi na za en fait moi te na moi na nzuku dia azobela ba to futa lokola mutu nyonso afutaka ozomona et résultat zani et puis c'est épanouissement. Moi, puisque l'enfant se sent aimé, l'enfant se sent considéré. Mais si tu es là-bas, et d'ailleurs, Ngazi va problème la famille. Les gens se disent, mais il y a un problème de la famille. Je me dis peut-être que les gens famille ne comprendre. Nga famille, donc, jusque là va comprendre raté. Mais pourquoi Max a fait ça kabolingo mais ce sont mes enfants. Ce sont des enfants qui ont des gifts, des tanks, des power, des godwill, banangara onzambe alinga bien bunanga. Mais ba on va peka bananga ti. Mon habite tata mamate. Ce que c'est ni. Nabi saini. Moi même à la télé quand on pose la question, tu as combien d'enfants? Nazu oyanga koto na kona sangisi calcul na bambi. Merci beaucoup. Voilà. Papa Max Menga, tu comme na so une émission na biso papa. Palo ba ke n'y a rien pour rien papa. Nous sozo ça wana na bana wana papa. Pour l'intérêt. Très bien, bonne question. Et sengonange zalaka ils a été comment na bana wana nde ba komi lelo. C'est ce que moi je gagne. De Calvin. Et sengonanga ma plus grande joie. Na kanisa mwana biso liboso Christine
moi nana tata te mama te anova n'est pas koko koko akufi garçon mo nga violenté moi na koti balabala azala mukie boy mais lelo soko moi nana mwasi omonier mwasi véritable mukaji ana 5e coupe couture oya oti koya siko azana 17 ans na zemi azuzemi na balabala abimina abimina akomola na babisi ba taxi bis papa mwana oyenga akuta na policier moko policier azua meme na bureau quartier babenga tana ye na boye ko tali mwana wana boposo sanza otali mino otali seti likolo otali suki ndeko alville otali suki na ye opusani pembeni bo mwana mwasi oyoki poso sanza mais ye azalaki na zemi ndeko tozwi ye mais lelo somo mwana wana mwasi wana 17 ans na zemi soko muni lelo okakole lelo kote aza moi donc eloko nga nazo gagner yango wana et puis ndeko alville biso mo pe to sacrifice yango wana esengoka esengo na ngai ya komona bana na bo ambulance ko ile sino papa Masi qui sont derrière vous to au profitera ni sima na bango ko posi ko posi esengo parce que c'est bien si moi na dollar okolo tangisi ye akomi ministre akomi député akomi na bambongo ebele makile yoganga a raisonner famille na bango akei conseil sa famille na oke basundola mais yo tangisi okolisi o supporter akomi le lopeke na valeur na mokili masko question na zo se souci aux na bango non na bana wa nyonso zo sala wan ozo gagner ni ndoko avile ils sont derrière vous ndoko biso ça ali kelembate tout ça ali kelembate le travail que nous c'est un ministère tout ça ali kelembate que voilà pour accompagner moi na la finalité accompagner mes alliés réinsertion sociale bana ba si c'est ba classe ba zu misana bango ba bongi c'est ça notre fierté notre joie comme tout parent oya monete le longa na bongi nzamba Alexandre nzela peut-être à papa Marc nzela et Alvin nzela maman Brigitte nzela mutu songolo pakala asa la reconnaissance gloire à Dieu akane toboti na banat toboti bana ponga na botaka na bota siko so mwana bongi po ba ko bonga ka po tolobaka malamu pona ba to pambola bango ba ko bonga kaka eza éducation bana bazozwa ba ebete ndenge ba ko bonga ka ba bosa biso ba parents na bango te mais tout ça li kelembate que voilà le qu'on a pesi boé yé pas ça tout ça li kelembate donc otika kolo musala tata kanisa biso oui to ke indépendant na toujours na question na yo to ninga bo gagner kani de quoi ville ba o bazana OK to gagner nini ba de ba sima na biso mo pe to zambeka papa chaque jour na nzela monga fula na moto chaque jour na nzembo mona lela kanzambe kanisa ngai na banzambe kanisa nga chaque jour na nzela monga fula na moto max mwana moko zobela boy ozui moto papa minuit ozui moto OK ba sacrifice wana Dieu me paiera Dieu n'est pas injuste Dieu n'est pas injuste ami balé ngalo notamona makolo na bato musubi baseka ngai mebi ke nga ateka mutuka na ngai pour na débit pour na convertir na musalo yo na ndima na zonga makolo naka na mutuka na nga na teka na sacrifier yango na zonga makolo ntosala un peu bémission nzambe pa pambola biso il nous arrive même à to basunga biso c'est pas chaque jour surtout ces derniers temps vieux en a poto na Kinshasa que moi passé mais biso peut to sala mo bémission parfois to kabelo $100 au kaboy na ndako na yo au kaboy pe kuna na partage ton pain peut to pesi merci na bandeko ebelo balingaka biso bandeko ebelo oyo basoutenir musalo. Ne pas reconnaître ce que vous faites, c'est la méchanceté de notre part. Vous allez belé na libanda mbok. Vous allez belé na Kinshasa. Vous sunga musala oyo. Nous vous sommes très reconnaissants. Maintenant, on va musate. Nzamba lola pambola bino, nzamba lola mona bino. Papa Mars, dernière question aussi ça. Question moi yelinga attend aux autres papa. Le lot aux autres pesa mine la famille wana. Voir même mon donc ma tata, na maman, aux autres s'occuper de la famille, non vraiment té. Donc aux autres s'occuper comme il faut. Mais au comment on peut s'amener na orphelinat. Est-ce que aux autres se reprocher que yo au comment on peut s'amener que intérêt il y a orphelinat il bosso que il y a propre famille non. Non. Allez. Au comment que nous là la kuna na orphelinat aux autres kalibota na roto yo maman na bana na ndako. Moi, question na zo mitu na papa. On a un problème à robota.
oumelaki na robota mais nzambe apesi yo maboti obali oboti okozwa jean ya bana na ote parce que ozali na un problème sérieux otambola partout obota te quelques années après baane ebele badéclare okuti ke mai no eza neti ke mai ya kala motika obota te nzambe aye kopesa obana nango okomi neti ke na mwa négligent mpona bana ya orphelinat intérêt nini eza wana je ne comprends pas. Non, on peut pas. Un assistant social, c'est un homme qui est équilibré. On a posé une question. Oui, on a répondu. C'est un homme qui est équilibré. Moi, tant que le ministère n'a débit, le pasteur Bazola Nabiso, il y a aussi des hommes dédiés au monde une semaine en retraite. À qui le Longanzam. Bégli, le ministère mingi au vandi le Namboko. Monsieur to accès bakisi, monsieur to n'okisité, bas sacrifice. Au début là, mi pesa qui m'a cassé pour ministère Sani et Vanda. Et quand on a commencé cette œuvre au début, c'était pas facile. Bano yo botite moi na culture na moi na mentalité na ye papa. Yo mo comme visionnaire so mi pesité. Obi ke bana msupe ba kimaka. Ba centre belé za na ki. OK bana pe ba kimaka. On pendant 5 bana ba kimi. Alors le début qui est important. Pourquoi? Parce que ce qui accompagne ça malamuté. Hein? Moi na comprendre makambo belé te. Moi na bo vandi ça bien te. C'est comme ça que dans le début du ministère, chaque samedi, biso est responsable de là. Chaque samedi, biso est responsable de là. Chaque samedi, samedi, dimanche na poko. Musu dimanche pe, lundi matin. Moi 2 jours wana toza biso tout ba responsable. Pour nous landela bana ko tout ça on peut moi bolingo boye. Bo ceux qui papa zate, bo papa aza médecin, docteur à l'hôpital. Nos mamans sont là pour nous continuer mon sala. Donc, qu'on négliger les botas, pour l'année. Mais la vision de la vision exacte, tout ça la différence. C'est ça aussi le problème. Tous ceux qui sont orphelins, ce sont des enfants qui sont orphelins. Si vous avez des orphelins, après c'est pour des enfants. Non, quand vous êtes orphelins, vous allez goûter. Et ça, c'est quelle injure. Orphelins à goûter, c'est-à-dire que alia kanyonso. Biso bi orphelins à la goût. Et puis orphelins à la rater puisque nous sommes là. C'est ça le problème de la vision. Pour na biso bano to boti. Na bano baza kuno bana différence te. Bango tout baza bana, même pied d'égalité. To pesa bango ba même chance, to pesa ba même avantage. To mona pe même la vie. Moi na mususu bota ka salisiote. Mais moi na wana za kuno na munga fura na orphelinat. Abi na koma bo akoza mto songolo pakala kabelo jeep. Akabeli le pango. Batemo c'est belé. Maman moka abeta li solo. Abokolaka yekuta bosana. Abokolaka mwana moko. Mwana lelo se retrouver na gouvernement kaka ndenge béton zabwe. Mwana ngo aza responsabilité mwa munene. Bakutana un jour. Maman na lukaka yo bosana nga mama songolo pakala. Tala si place à tiebo. Maman zo oka carburant. Je vois $300 PC carte. $300 tia carburant à PC carte maman o lukanga tel jour quand musa to salo boy donc eza musala ya passer but eza difficile na Congo bat ba comprendre puisque na Congo orphelin azal quoi bazoka azé loko azana tina te il faut le escroquer il faut qu'on manipuler ye biso to na vent mususu vent to na ngo eza été tout longo c'est vraiment moi dans un statut wana mais tout zoyer ndenge moko na mwana oyaza na ndako epa ya max na yolo tout zoyer ndenge moko na mwana oyo avani na bitos soki to zi bango tout bana to lingi to komisa bana na même pied d'égalité to exposer bango te na victoire poto sengela bango mbongo to exposer bango te na babis to exposer bango te na babalabala poto sengela bango mbongo to pesa bango te ka bilamba ko tobuka to pesa bango te kaka fufu ezanga mungu ezanga su boye to kabela bango meduela te meduela eza na kimongo bilamba changa to pesa ka meduela te chaque samedi to me rompé na salon bakata bango suki pe ya bien de to salaka to bimisa bango pe ata mukolo na restaurant nde to sala ba c'est ça la vision au biso toye to une vision au laksake no orphelin akota pe salon moko ya bien. Ako taper ba ko ne pe na ville ko beta tout ako la taper ako zapper na téléphone nous il y a des enfants bazar à téléphone ce côté la chambre surtout il y a un poste téléviseur même chez moi à la maison c'est pas le cas c'est tout offrir ba cadre de mots propice cadre de mots favorable pour la favoriser réinsertion sociale na bango papa mais quand tu na bana ba talé ezali
Ça va que ce que je dis là, et ça moi pas, c'est pour ton message à bon côté. Mais petit à petit, les gens vont comprendre le été. Bano toza bano ba structure na biso. Baza même makila na bana na yo, na bana bandiko na na bana bato bazolanda biso. Baza bana lokola bana nyoso tout. Moi je n'aime pas ces termes là orphelin. Oh boy boy. Na linga ko yo kangote pourquoi je vois ces enfants ba français. Bana musu baza banda ko ba français té. Mais les enfants que Dieu nous a ba français. Oyo pose question pas lobel autour mais moi no français yeko luapi. Et le lobana na ba auto la ki se bango pe misala. Biso ke neso ba salon de coiffure ta. Bana na bakata su bango na au début tono ke ba salon. Mais le lot nanzela ya ONG moko na bosani komba ya kota la biso, ils ont appris aux enfants comment coiffer. Le lot bango mo bakata na basuki. Merci. Vous voyez le travail que nous avons fait. C'est la fin de notre émission. On appelle si maman Christine Escazo dans la Bissombote, ayebisaki nga na Bissombote. Merci. Andaki touché na témoignage na yo. Ye moko pasali victime ya pasteur, un grand pasteur, oyebi pe pasteur on mena autant pour. Bosu bo coopéra pe na ye pasteur. On attend comme on est exacté. Maman a un problème ya kobota, akomo sona pasteur ba prière, akomo mona pasteur azo dumela na butu, azo passer ba rapport sexuel. Et là pe na papa na biso Christian na pesi mbote. Victime, il y a pasteur, a tenu le pasteur $850. Pasteur, le bail non, mais que au salle plus de 8 ans, vous avez voté une zone à Yébissé, à son abassé qui a l'eau, ça qui est rentré dans l'orphelinat, a tenu le $850. Au salle à bassin sa prière. Depuis pasteur, à mon amour, pasteur à Yamarati. A Tchaye. Papa Max, tout ce qui s'attend à moi témoignage, il va être désespéré. Dans ma camarade Bota, dans ma maman va bien pour le témoignage no banandaki oko yebisa biso témoignage ou expliquer biso en bref ni nya e combien d'années parce que préciser ki ba nete ba tuninga na tout no sai au juste combien d'années. OK. Dans ce pélange tout ça là toute une émission peut ça témoignage dans la colis na pour ça la sango. OK. Donc na bi même na ibe penda mambo ya sexualité té. Non, se rappelle pour la première fois. Pour la première fois dans le bélo qu'on a été, pour la première fois dans la rapport sexuel. Bato Oseka. OK, vas-y. Est-ce que on habite dans la Zolanda? Bien. Pour la première fois dans la rapport sexuel. Ne ba nangi lokote. Sans tabou. Lo banene mama timunga. Ngaza scientifique. Ah te. Nena kita. Mais avec ozo pesa. Nena za la vulgarité. Pour la première fois nga na sala rapport sexuel na vie nanga. Ne ba na mambango te. OK. So nga kanisi tala ki nini ma régie des eaux. Elinge bima nga bi nga teke to za rappel la mai moi régie des eaux. O ebima rappel. OK. Nga ce que le roi na bilanga lokote ba enseignant nga pete ki yuma nga beka na ozala sango discipline na biso na bono ka ma régie des eaux ya. Ce que le petit ndeko ezela na no ki ma régie des eaux ya. Na ke na ebima na na robinet. Na pe boy ma régie des eaux ebima na ngote. Ah. Na solution ma régie des eaux et puis film si la bongo. C'est ne websenga te yondo yebite ezalaka boye bona mon peuple périt par mal de connaissances. Donc on a koli pena na makambo wana na biso soute. Alors tant na robala en tout cas na ici on a ngamo na bike ngai na ba gauche droite te na bike na zala nga na bike pena makama mingi te na bike na ya boye inane 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si vous avez un bon tournoi, vous avez bota non, et ça la passe. Surtout ba mboka lokwa biso Afrique boy. Max moi c'est na boti. Na noté. Yé peso akei. Ndeni, mère ndeni. Suko moi c'est akomi ko konda. Alinzamba inspirant ngape ba nzembo. Nanga lela na nzembo. Bengi nanga ko biso ba nzembo te mina lela kana ba moment passe ngana pesa nga ba nzembo. Papa to komi to kepe ba docteur yanga ba gynécologue asimanda kote ba gynécologue e ba spécialiste ye moi ça bandaki yenda ba bane mambo hôpital ba ke kuna ba kange nduki ça dit que ba tali na yo ma wato obota te ngana bia Isaïe ngazala mobile na ko na ngabia na sai ba vie penda te ngabo mobile no pas ça examen ngapena ko ça examen cela me dira mai no zo ma kala mo robota te papa noka ngai mai nangalo kwa ba kalamu on n'est pas docteur papa nkumukanga te yo bato simanda kute ba médecin ya solo taka na homme scientifique na bien que peut pas bato danger
au moins nous avons ma calon robota Alvina lela na bandi ba traitement tonga mais là ba kisse wana nga pe na lela kaka nzambe siko ba docteur ba pesa biso pe ba technique ya oluka zemi sala boye position kingani thermomètre soko moni boye toutes les techniques là zéro na sali ba technique nyonso mais tu ba pesa kana rien sala boye position kingani thermomètre sur température eza boye sala avant na 45 minutes a bouger tout 0 ngaka batonga bakisa je pense qu'on a que Brazzaville na que on a bien avant de traverser que soit no bakisi na que on a Brazzaville comme kana na ville babaye bakisi oya on mérite trop na bila mérite trop na baye bakisi o te na mbele soute na ordonnance pas na boaki ordonnance bien dans mes sous qui c'était je suis en bonne santé en tout cas na je suis un homme c'est fini na traverse ça na ko zonga ce que je mon père dans la Bible quand na fi kofi koko maleko papa na fungo na fi kofi ko bou non raba lobby passage lobby dans Samuel Elkanah a connu Anne sa femme et Anne devint enceinte na kamwe na bi quoi Elkanah ngas ko na traduire on a lingala Elkanah bah na ba lingala te ka ba comprendre kana français Elkanah a connu Anne sa femme puis Anne a zemi ngabi wow donc makambo ngana zana ngwe bana na pe kala eza bato pe bana robota te lokola ngai papa na yebisi madame écoute oza o ba médecin ba lobate ba médecin ba lobi mais ils n'ont pas les derniers mots ce qui science tabango échoué ya nzambe échoué raté yo rozwa zemi orobota mwana mobali oropesa kombo gift load moi c'est une zemi te est-ce que moni yo ndongo za zemi orobota mwana mobali oropesa kombo gift load mbenga gift longo bali kabo don de l'éternel Alvin nzamba salare yana sande mo bota raté zala l'aise peu importe ce que les gens disent de toi papa laisse moi sozo zo mwana mobali oropesa kombo gift load papa quand on baka pou moi si non wana est professeur anglais là eboy on azoka bien termo libumu bonabi on a maintenant qui sanya bi longa bilamba ngamo na consulter tiaboy natala na se rappeler na cours à biologie tozoka les symptômes de la grossesse natala bona moni awa c'est chungwe noir itibi na buchu nabi yo za zemali keta ke nabi kena pas médecin non wana ake pas médecin à consulter médecin comme grossesse débutante point d'interrogation ayelinga nga ngamo na tali la fongoli grossesse débutante pour na baza paya allez quelle échographie à quelle échographie va confirmer grossesse il y a 8 semaines on a évolué papa nabi bon pon di makenzamba salara ona zema mwana mobali allez quelle échographie na quelle échographie etalisi abota mwana mobali abotami na yebisa susu balabi sikona bise bo amoni yo oza su zemi obota mwana moko mwasi akini na zemi te obota mwana mwasi kitoko ya opese kombo thanks lord merci seigneur mwasi ali na zemi te bou kene échographie mwana mwasi thanks lord aza na France na pesi mbote Nebi c'est sous yo oza sous zemi bou quand j'ai dit oza zemi ateka ara zemi te ngane ngamo na décider na ba sexe et puis ça tena te quand na lobe ça bi oza sous zemi ya mwana mobali bou akene échographie mwana mobali power auto za diplôme d'état Nebi c'est le sous ça c'est témoin ba témoin yo somtala nango bien oza lobiko nebi c'est oza sous zemi obota mwana mwasi comme les la God will la volonté de Dieu. Ce que moi là c'est quoi yo appelle la zemi te bou zemi échographie moi na moi si c'est quoi et comme il boit un médecin moi nous coûte mon bassin na eza mike patati patata césarienne na bifukama na sakoli obota échographie obota na césarienne obota na normal kepe kuna ngongo ko de bou moi ça botami connait garde très jolie fille nem c'est sous on mena ozana oza sous zemi obota moi mobali comme on a bobele nkolo on les garde aina zemi te bou
échographie mwana mobali On s'est rattrapé. on les garde nemi ça ici aux zemi au bout à mwana moi c'est qu'on est goodness aïe pas la zemité bou échographie une très jolie fille comme moi goodness mbenga c'est pour dire que c'est pour dire que baluba bandeko na bisaka pour notali ça a été max bozo mona je suis un témoignage ba médecin wana robota te lelo na koma tata et puis bato ebele nga na loba pour na témoignage nanga ebele babota et dans la maman moko famille mo bazola par rapport ya oyo vivre comme papa ba komi na suka ba tamboli partout ba meli ba kisnos tout ba ko yebisa ba ki ba ta compatible te choix ya suka tirage ba kabona mo bala kene na ngabu mais moi spia kene na ngabu non bakabwana te je suis un témoignage vivant toka ba histoire ba témoignage ba Bible mais nga Max je suis na nga bakabone je suis un témoin vivant nga ba te belé ça ba témoignage on a prié bazo bazemi nenga nanga olekisa mais na ba TV nenga ko leka biloko kwana ko loba te eza lokolo ndire yondo comme faisait des miracles c'est Dieu qui agit nous sommes que des instruments na yo kama makamenga mona za victime na témoin ya ko mona loboko na Nzambe ba désespéré te ba médecin ba lobby et les lisa bango te nga ki pa mama médecin te médecin lobby d'après la science nga yekolo médecin lobby na yekolo na science n'est talisie bo mais science za likolo ngo za nkolo za illimité. Merci papa. Donc en Dieu tout est possible tout ça il est ka confiance tout tela e motema et nza pe bazela ka bénédiction Nzambe na kimia OK bazela bénédiction na kimia ba kosa ba famille ba ki pa ma famille te bakosa bango te tina nano $800 pour na bondela yo na kila mangengenge na matelo zamba la ouais ce sont des commerçants ba disciples à Jésus coopérant et bazo évangile cop na bango moyen de vivre na bango papa mon sala nzamba bien obondela pona usunzamba sali akanise gloire à Dieu na kila mangengenge botir ba sujet de prière net maman moko na Canada ba lié $3000 mususu ba lié $1500 ya ba prière prière ngo ba beteka ba prière Battez la prière. Merci papa Max. De notre émission. Merci de Calvi, ndenge Olandi biso, merci ba Olandi biso, surtout bino boza pour robot botel Nzambe. Botel Nzambe. Baka bonate. C'est pas que botel Nzambe yo zobe taper libanda. Nzambe o sala te. Ça bon luka ko botel Nzambe ça paie rapport trop. Bo sala parce que zeme ko tandeni. Mais ba monsieur moi kayu moi ni peut-être. Zeme ko tandeni. Vous savez là mongo. Qui mongo te ngana bondela te ngana appliquer degré foi à bongo même ebembe au c'est quoi papa foi à bongo elle kana connu entre sa femme ande ngana remplacer kaka na remplacer na teba combo. Merci papa Max Mbenga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Votre numéro de contact papa plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 627. Merci beaucoup. Bonne Zambé, Lola, les Ofota. Si maintenant tu as remarqué, nous avons beaucoup. Merci beaucoup. Se trouve à la prochaine live. On peut se combo gift load. Papa, quand on a baka, pouf. Moi si, non on a un professeur anglais. Là on a zoka bien tellement libu mubonabi ah. On a maintenant qui s'agna bi longo la bilamba. Ngamo on a consulté tiaboy. Natala, na se rappeler la cours à biologie tozoka les symptômes de la grossesse. Natala bna moni awa c'est chungwe noir. Il type na chou. Nabi yo za zemali. Keta ke nabi kena pas médecin non wana. Ake pas médecin. A consulter médecin comme grossesse débutante point d'interrogation. Ayelinga nga o ngamo na tali la fongoli. Grossesse débutante pour na baza paya. Allez, quelle échographie? À quelle échographie va confirmer grossesse il y a 8 semaines. On a évolué. Papa. Nabi bon, pour nous dire Nzamba salara, on a zema, on a mobali. Allez, quelle échographie la échographie est allée ici à bota mona mobali, mona mobala botami. Na yebso susu balabi ce qu'on a bon moni yo, on a sous zemi. Au bout de mona moko moi c'est agina na zemité. Au bout de moi c'est qui tokoya. Au PC comme thanks Lord. Thanks Lord, merci Seigneur. Moi ça y na zemité. Bouh. Quelle échographie? Moi na moi si. Thanks Lord dans la France na PC mode.
Nabi c'est sous yo oza sous zemi. Bou quand j'ai dit oza zemi ara zemi te. Ngana ngamo na décider na ba sexe. Et puis ça te na te quand na lobe ça bi oza sous zemi. Ya moi mobali. Bou à quelle échographie moi na mobali power. Auto za diplôme d'état. Nabi c'est le sous c'est ça témoin ba témoin yo sum tala nango bien oza lobiko. Nabi c'est oza sous zemi. Obota moi la moisi. Comme c'est la God will. La volonté de Dieu. Parce que moi, là, c'est quoi? Je la zemi. Bouh! Zemi. Échographie, moi, là, moi, si. C'est quoi? Et comme il y a un médecin, oh, moi, nous écoutons, moi, bassin, na ezami, patati, patata, césarien, na bifukama. Na sakoli. Au bout de l'échographie, au bout de la césarienne, au bout de la normale. À quel peu qu'on a un bouh! Moi ça botami connais garde très jolie fille même c'est sous on me on ça on sous zemi obota moi mobali comme on a bobele nkolo on les garde aina zemité bou échographie moi na mobali on se rattraper on les garde même c'est sous on zemi obota moi na moi c'est qu'on est goodness aïe pas la zemité bou échographie une très jolie fille comme moi goodness mbenga c'est pour dire que c'est pour dire que baluba bandeko la bisaka pour notali ça a été max bozo mona je suis un témoignage ba médecin wana robota te lelo na koma tata et puis bato ebelo ngana loba pour na témoignage nanga ebele babota et dans la maman moko famille mo bazola par rapport à oyo vivre comme papa ba komi na suka ba tamboli partout ba meli ba kisnos tout ba ko yebisa ba ki ba ta compatible te choix ya suite tirage bakabona mobala kene na ngamu mais moi spia kene na ngamu et là on est au non bakabona te je suis un témoignage vivant to ka ba histoire ba témoignage ba bible mais nga max je suis na nga bakabone je suis un témoin vivant nga ba te belé en ça ba témoignage on a prié bazo bazemi nenga nanga olekisa mais na ba TV nenga ko lekale kabilo kwana ko lobaloba te eza lokolo ndire yondo comme faisait des miracles c'est Dieu qui agit nous sommes que des instruments na yo kama makamenga bona za victime na témoin yako mona loboko na nzambe ba désespéré te ba médecin ba lobby ele lisa bango te nga ki pa mama médecin te médecin lobby d'après la science nga yekola médecin lobby na yeko na science n'est alicie bo mais science za likolo ngo za nkolo za illimité. Merci papa. Donc en Dieu tout est possible tout ça il est ka confiance tout tiela e motema et nzambe bazela ka bénédiction nzambe na kimia. OK. Bazela bénédiction na kimia. Ba kosa ba famille ba ki pa ma famille te. Bakosa bango te tina nano $800 pour na bondela yo na kela mangengenge na matelo zamba la ouais ce sont des commerçants ba disciples à Jésus coopérant et bazo évangile cop na bango moyen de vivre na bango papa mon sala nzamba bien au bondela pona sunzamba sali akanise gloire à Dieu na kela mangengenge botir ba sujet de prière net maman moko na Canada ba lié $3000 mususu ba lié $1500 ya ba prière prière ngo ba beteka ba prière. Battez la prière. Merci papa Max. De notre émission. Merci de Calvi, ndenge Olandi biso, merci ba Olandi biso, surtout bino oza premier robot botel nzambe. Botel nzambe. Bakabonate. C'est pas que botel nzambe yo zobeta pe libanda. Nzambe osala te. Ça bo luka ko botel nzambe ça pe rapport trop. Bo sala parce que zeme oko tandeni. Mais ba monsieur moi kayu moi ni peut-être. Zeme oko tandeni. Bon te kimongo te ngana obondela te ngana appliquer degré à foi à bongo même ebembe au c'est quoi papa foi à bongo elle kana koni and sa femme ande ngana remplacer kaka na remplacer na teba combo. Merci papa Max Mbenga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Votre numéro de contact papa plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 627. Merci beaucoup. Bonne Zambé, Lola, les Ofota. C'est maintenant que tu as remarqué que nous avons se trouve à la prochaine taille.